Voilà, motena bino bandeko ya balanda biso na internet, mokini bomoto la biso na tindika télévision, boyebi ki ratakate, toyebi pasi na bino, toyebi sushi na bino ete manso zali koleka na RDC na etande mobima, bo landaka yango, boyoka yango, biso to servir comme pont pour na nyos zali koleka wa bino boyeba yango. Voilà. Lelo toza ko beta masolo na pour la seconde fois pour ça kamba la liboso ti bon potala ka titre o za malami balita ko sala na ndeko mbonzi wa mbonzi tozo beta les solo pena o izali lié toujours na actualité boyoka mituna na biso boyoka pe miyano nae ndenge zalaka ndeko mbonzi wa mbonzi bokulaka losa bazodika po bango bazema mitu makasi mingi mais mai toza ko sala baza ko zikisa bango bakokoma putulu Congo ekotikala Congo bana Congo bakobanda na esengo na bango osima ya mikolo uti voyage na mama Eve bazaiba mwana ya mwasi me na charisme ya bana mibale pe aza kobangisa ba adversaire sango boni bilan ya tourner na bino leki ndenge ya liboso koyebisa yote na charisme lobi wana ezali charisme oyo somi ekolo kumu ya Congo atia kati na ye na signature na ye tango atia manzaka boye charisme na ndambo ya charisme ya somi ekolo ikota kati na ye peaza kokende na yango ya solo tokeneki na province ya Chopo na cadre ya caravane Bemba eza kosala tournée na Congo mobimba première manche ezalaki na ba 6 nouvelles provinces oyo ya est Bazuele, Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, pe Maniema. Deuxième manche ezalaki na Congo central. Troisième manche esalemi na une partie ya sud Ubangi. Yango wana to kataki besoin ezalaki makasi na Chopo, yango tokinaki na Chopo. Quatrième manche ya caravane Bemba avec maman secrétaire générale Eve Bazaiba à la tête. To sali 3 semaines kuna. Nano liboso to bandaki na ville ya Kisangani. To sali 5 jours à raison ya 6 communes ya ville ya Kisangani. Bebe te kokenda Isangi, Basoko, Yauma. Na Yauma toke na secteur moko ya kati, secteur Mombongo. To zongi Kisangani tokei Bafasende, tokei Banalia, tokei Opala, tokei Ubundu kasi tokomi Ubundu tepo nzela mabe kuna 5 chantiers na révolution de la modernité komate. Ah bon? Komate to zongi Kisangani to lobi to ko attaquer Ubundu na une prochaine occasion. Tuana to ko luka ba moto to ko kenda soki ba moto ko kite to ko kenda na makolo. Poto koma Ubundu. Oyeli kasi bana ya kisasa nini parce que mankaki biswawa oyo ye ata mwa moto ya makako ezate memeli batute awa olongi tata kasi transport kolongwa Kisangani okoma Kisasa na avion mawa soni pasi boumbu Kisangani singa mwambe ekomi singa moko po afdel akata singa sambo wana singa sambo afdel akata kimitano PPRD akata mibalo etikalaka siko etikali singa moko avion tozalaki na compagnie CAA eza ko desservir toute la République gouvernement ya Matata Ponyo elongo na Kabila bakamati ba suspendre compagnie oyo ba compagnie musu ebimaka Itab ba suspendre yango ba tika kaka Korongo Airways esalaka Katanga Kisasa esili ba province misusu abandonné à leur triste sort. Ba ye ko sala oyo société bengi Congo Airways. Ba komi na niveau ya leasing. Leasing ezali nini ko luaka ba avion ya ba compagnie mususu. Mokolo biso to yaki jeudi passé to quand on avion total ba hôtesse ba zolo ba biso anglais. Oh. Elle comment comme en anglais. Ba hôtesse oyo ba hôtesse ya mindele te bango. Ba berbère, ba hôtesse berbère. Oh, je Congo te. Zaire ezaka na baseka na biso ya Congo. Lokola moko azaka na Georgine Mombele. Basi kitoko. Bazaki na biso wana. Mais lelo to komi na ba berbère.
azoloba biso nde anglais toyoka te soki nini o te bokamata ceinture azoloba soki nini biso mpe toyoka ye te ako munge biso mwa monoko makasi na pesi mpe yano na bi mama yo ozoloba nini ye azoloba na anglais business ezali nini awa tata moyen tomema ata nguba ezali te pamba te bato ebele bauti iziro bunia wapi bazwa kozwa avion na Kisangani Congo Airways mawa Sony ba avion ekufa bakipa vita bakufa mbala mibale ba avion wana anuarite wana okasango nango sute une compagnie mornée bandinga pete bandinga pa vita fanyos ba avion ngo tinate mawa bakum ko louer avion ya Ethiopian tala Sony Erzaïr ou Ezalaka. Test bazolo anglais. Ah, test bazolo anglais, ba berbère. OK. Comment avez vous commis 3 jours à Kisasa Beningani, 3 jours mobimba consécutifs. Mon antemi nanzela, ceux qui marchaient, ceux qui peut défiler, ceux qui boni et comme batu ba way. Et puis 2 jours après, Ezala qui programme déjà rassemblement y compris des pes. Week-end de Moulaï, papa va na bandako. Analyse na yo to bana na mwana nseme bomondi yango boni bino bato ya MLC liboso to koma wana nano sango ya chopo epato uti tata na ngai mawa kasi yokokuta na Kisasa ebele na bato ya province ya chopo kabila umela basala na mosala mboka na bango kuna ezokufa nzala ekota na Kisangani ezaka soki masu elongwe Kisangani ye komi Kisasa sanzawa na Kisasa biloko bebo mawa banzela lokola ubundu tata na ngai to komi ubundu te mauvais état de route oui véhicule kangami na poto nzela kolonga yauma okoma mombongo 87 km to kende ngona ba moto ba ebisi biso nzela ma moto bozo ba moto mais to kamati ba moto na ba makati bazali ba matina moto mais nzela ya kolekana na moto pe ezalité to longo yauma 10h to komi mombongo na 17h kolakisa te kuna ezende jungle batwana na baboka ba ebisi biso ça fait 6 ans 7 ans mituka ekomaka kuna te donc population wana baza lokola baza séquestré batia bango na kati na zamba ata période de préhistoire ezalaka boite mais okokuta ba originaire de là baza na Kisasa ba conseiller ya Kabila baza ba ministre baza ba PDG baza ba généraux awa na Kisasa originaire de Yaouma Sony originaire ya Ubundu Sony mawa passion motema mais to yebisi population baza na intérêt à kokenda enrôlement pour l'élection il faut ça avant le 31 décembre mokonzi sika kenda pour ceux qui oyo azaka kakobi passe na bango eko multiplier par 10 mwana nsemi bato bakufi ceux qui défilent ceux qui marchent na ebité binombo lecteur ni bosali biso na MLC tozali na mokano se moko manzaka totiaka na accord ya Senko il faut ekokisama biso iseketo ken élection au union c'est que ça s'appelle pure distraction de la distraction ville morte ekokimisa Kabila te ekolongola na mosala te biso élection esalema avant le 31 soki ye ne mwanansemi na bato IDPS rassemblement IDPS oya Tshisekedi soki ba telemi ndenge biso telemi to kende élection yango nde kokokisama to signaki accord soyons sérieux bato baso ba finga kabiso ba finga mama na biso secrétaire général ils ont écrit na ba réseaux sociaux le corps bazaka na facilité ko finga bato ils ont monté des choses raconté des bêtises pourquoi ba signer te to yeko signer accord mais de là til est loyo au lieu de l'andela accord, de faire appliquer un mot, non, tout ça koyoka, oh non, une transition sans Kabila. Transition à nini lisusu. Tout ça koyoka, ah non, il faut, on a G7 wana.
UDPS, oh non, transition 6 mois sans Kabila. Mais fini les histoires de transition. Biso tolobi accord boyela ka yango bokena ko luka on a ibiza. Boyana yango ba dialogue. Nous devons exécuter ça. Finalement mboka ekozala gérer na ba accord, na ba dialogue, na ba conciliabule, na ba transition. C'est quel pays ça? Au lieu de tout ça focaliser na exécution et accord. Na bango accord nanu babanda ki liboso ya kowela nande ya kozala premier ministre, ya kozala na gouvernement. Au lieu de wela na likambo ya élection. Ce que on dit maka dialogue pour baloba que non, ils allaient pour organiser ba élection apaisée. Français na bango wana, élection apaisée. On doit se parler. Na Senko le connu toloba na kuna malonga oyo Kabila yebite. Voilà pour nous tout ce qui se passe là. Ce qu'ils allaient pour réclamer l'élection. Très bien. Mais ce qu'ils allaient pour distraire la population, Talabano et Lucha, ils ont fait les manifestations qu'au sein d'un calendrier électoral. Voilà. C'est réfléchi, c'est rationnel et c'est objectif. Mais la ville morte, pourquoi? Bon, si Kabila a une année avec l'accord à Senko, mais soyez conséquents. Tout pousser Makambo, tout pousser Nanga, tout pousser Kabila, Mbongo Bima pour une élection. Calendrier Bima. C'est de ça qu'il s'agit. Rien d'autre. Okay. C'est vrai, aventure et tout, mais quand même, dans la marche, il y a eu mort d'homme. Même les Nations Unies a condamné réaction. Il y a agissement brutal, il y a la police Nabiso. Est-ce que vous pouvez condamner agissement Wanates? Yo moni boni, monisco à lobby. Ce qui n'a lobby de distraction, Kabila Batuboni a bomisa. Ba Chebeya, ba Armand Tungulu, ba Frank Ngike et Belé ba Koufa. Condamnation il y a droit de l'homme, il y a ba occidentaux, communauté internationale et Soukawap. Si bangwana certains sont complices na Kabila. Que de nous amener à la distraction. Mort d'homme, mort d'homme. Bango bakipaka mort d'homme na biso ba noir so ba koufi. Nous sommes conscients de ça ou pas? Nous faisons l'aventure ou nous faisons la politique, nous faisons l'aventure. Toyo kana malam. Tina onomo na KMLC azana ligne de démarcation na ye, azana un objectif clair. Nous disons les élections, yango moni caravane na biso bemba ndenge tolobiawa, tozo keneko réarmer comité na biso de base, na population, na province, milingue les points d'élection. Voilà tout. Ok. Tout cela qui est mission tout cela na bureau na yo d'abord félicitations na mon bureau échangé au bongisi bureau félicitations. To lobaki makambu ya équipe titre na mission émission ngo on lobaki que Kabila a roulé rassemblement y compris IDPS. Est-ce que Kabila va rouler binoté pour 500 wa ba pesi na olenga koy. Tata tolobi biso ezali liwate kozala président sensa pona biso MLC ezali liwate ezali suka ya molongo te problème na biso élection tokanisa kite ezala rassemblement ezala majorité baza kowela intérêt ya mboka nzoka bango baza na intérêt mosusu tala ndenge bapanzani bango na rassemblement tala ndenge majorité a komi ko naviguer à vue tolobi biso to milenge en élection yango moni to préparer base na biso na terrain. Kinshasa n'est pas le Congo, toujours qu'il y a un Congo profond koye ba réalité pe ko armée ko bongisa hein ko tia ba comité na biso ezala aguerri ba population ba milenge le pour une élection, rien d'autre. Et loko biso na kati na dialogue yo tokendaki na Senko tolukaki ezalaki makambo mibale d'important ya liboso arrêter oyo et créer qui parti politique ya MLC Liboma oyo Thomas Loaka kende ko salisa ça a été reporté ba rapporter yango ezali lisusu te ba éliminer yango akoma parti ne koma soki komboni ni wana ya mibale moto oyo biso tolongola kai to komela kai na seni mama wana Micheline Biye alongwa to remplacer ye pe ekokisami po to ko tambola ndenge ekosengisama pendant l'élection
Les restes là, ça nous importe peu. Vous en regrettez? Ça nous importe peu. Ozo kangaite. On a insisté là. Paraphraser. Bisoto lobby. Tous à la présidence, ça. Tous à la présidence. Et tu as les qui 3 mois pas mal. Août, septembre, octobre, novembre, décembre. Cause la présidence, ça est ça. Pour aux années. Gabriel Mo qui a dit que c'est na bandeko. Nzoka bango ba ebaki masolo na bango ya Ibiza, masolo na bango ya Genval, ba yaki na ngonde koluka kokosa bato. On doit parler, on doit dialoguer. Bisoto lobby élection. Comment qu'il y a ndeko Kabila na élection et je sais nga unité ya opposition. Awa sikawa boza e pas parce que bila Tozalaka na une dynamique qu'on avait appelée dynamique de l'opposition. Parti politique, eux, Mitiaka Pembeni, Emilongolaka Komona Yango, UDPS. Eux, ils ont cru qu'ils avaient le monopole de la stratégie, mais il y a un monopole à savoir. Yango et Kelimama Bango ti, Bakene Kokomana, Oyo Tomon, Tobengi Yango, Ibiza, Genval, Bango Wana, G7, Ndenge Moko. Kaka Bango Wana, Bazo Botaka Makambo Belo Zoyoka. Bakamati, Baeko déstabiliser dynamique. La dynamique, il y avait dedans des partis politiques de mallette. Bisto Tika a droit chemin. La dynamique de l'opposition, Tozaki a une vision, aller aux élections. Alternance au pouvoir, la démocratie, le respect de la constitution. Bisto Tika na yango. Bon, yoso ba tengami, ba yande ko zonga. La meilleure façon, unité, c'est autour de la compréhension, autour de la vision, autour de la texte. C'est là l'unité. Tant que tu vas réfléchir autrement, comme et si l'unité comme rompue. Biso to kozala na unité na bato yo baza ko conspirer ba kanisa ko kene na transition sa Kabila. Bon ba kende ono calendrier moko euta na conseil de sécurité. On a G7. Mais c'est quoi ça? Nous avons une constitution. Travaillons sur la constitution. Travaillons pour le respect de la constitution. Nous avons signé un accord. Travaillons pour que cet accord soit exécuté. Un point trait. Les restes. L'unité consiste à respecter les textes, à travailler pour l'application à texte. Simplement ça. Rien d'autre. C'est sans unité. Il a zappé Nzambete, hein? Mobutu Azalaki a 32 ans. Azalaki Nzambete. Oyoki, et il est mort jeune, 67 ans. Mouza Yakiabwe. A Tuna Mobutu. Qui t'a dit que tu étais Dieu? Il est c'est même balu comme ça Dieu. Bâtir ba monument est parti. Yo mona monument Mobutu, mais il musée a mitia qui ba monument. A Kenda. Alors Kabila za Nzambete. Tata. Bureau. Poli Kabila kuna to yebisi po le sénateur, député nationaux, député provinciaux, gouverneur, tout le monde a relevé un mandat pour la fonction vendu grâce à l'accord ya Senko. Oyoki.
nulle part. Oazora yango auti wapi boyebite. Omoni nde tozoka qui ya libanda banda kalibanda ba officier ya mindele baza ko faire mes opinions baza na maîtrise mon côté même la gestion à choses publiques. Et c'est très dangereux. Alors très dangereux. Ba congolais ba ke ba ne lokwana. Ba to basali preuve de gestion vous commencez à les encenser pour combo na X. C'est ça ce qui est malheureux. Pour MLC. MLC a lobby élection. Élection et Kosalema. Au cas où. Décembre, décembre, il y a 5 mois. Alors, élection Kosalema. Na calendrier, na biso, pendant 3 mois. Élection. Comment est opposition parti politique? Ok. Qui est Jean-Pierre Bemba? Ah ok. Bon, bazaki na moi poko so ezali ba garde rapproché. Oui, ezalaki bazaki commis officiellement par l'état-major général, ba sécuriser dans la président Jean-Pierre Bemba. C'est ça. Ko kengela c'est tout. Ndenge ezalaki na Saïd Ngoma na ni Herodia et Ruberwa na Kabila. Après moi ba nungu salama na boulevard contrôle na bango vous avez la société. Terrain. Par contre, venez. Bonjour, Mondi, liloba suka na totala yo mokili mobimba a tozoloba wa tina Brésil, tina États-Unis d'Amérique, est-ce que ba congolais so bazali bazolanda yo. Ça bango liloba moko ya suka pona émission lelo, mais liloba ngo ezala pena relatif na ba réalité ya mboka na biso. Malobe pa na bisika. Suka na likambo liloba suka tokosenga na bandeko baso ya Congo. Ba confusion ya stratégie. Stratégie ezali moko. Tosignaki totosaki ba épiscope à travers accord ya Seneko. Biso baso tokota na logique oyo wana. O été 31 décembre président de la République ya sika amona na Congo par la voie des urnes. Bazali banda ba convaincre la communauté internationale olenge wana. Lobbying bakosala ezala autour na yango. Était Kanani Corneille Nanga a convoqué élection
avant le 31 décembre. Puis, awa Kisasa, tout travailler en ce sens que mobiliser les populations, pression et ça les pour élection et ça les avant le 31 décembre. Président Sika Monana Kabila Mandana Isili à Kenda avec tout ce qu'il a fait dans ce pays à Kenda. Bisso tout remplacé. Le Congo est une poste à c'est de ça qu'il s'agit. Puis Ami Balé, Bandeko, Batika, comme ma bisso na ba distraction occidentale. Mindele est solo, Bazalaka ko accompagner bisso, kasi bako salaka musala ne sika na bisso te. Ils ne sont pas des Congolais. Bakoya awa akozonga lobiye britannique, yé français, yé belge, yé allemand. La preuve que Bandeko bavandi banda bazalaka ko y sentir yango. Comment ils vivent là, ils sentent ça. Pour vendre, il faut que nous ayons Mokanda autorisé. Ce que nous avons Mokanda Teba Koluka Kobengana comme un malfrat. Ils le savent. Nous leur demandons de contribuer dans ma forme positive. Oyo, contribuer en nature, en finance, contribuer dans ma relation individuelle, faire changer vision à Mindele pour Nabiso, qu'ils le fassent. Mais aujourd'hui, autour, il y a tenue des élections avant le 31 décembre. Merci. Beaucoup bandeko izalaki wana tindika télévision papika mwasi ozo sala makasi po bozala ka informer boye baka oyo bandeko na bino bazali ko kanisa pona lobby ya Congo pona intérêt moko collectif mutinyo asepela pona Congo oyo esalisa bato nyonso elengi ya mboka ezonga. Merci tokutani prochainement. Merci na Pati Salé zalaki bongo na caméra. Merci na Mike donc le Zoladio et côté à machine et tokutani prochainement toujours avec Papi Kamwasi Moussa Nabino Moumbu Nabino. Merci.